Bonsoir, bande konange zanga mamluba bolimbi si je suis au travail. Mais na profite kana la podcast na lombango na bandina na ba congolais américains oyo bozali eligible ya ko voter s'il vous plaît. Ce matin, n'importe quelle heure bokende ko voter. Na plaidé na bino bo voter pour na Donald Trump. Na oka quelques congolais ba soutenir Kamala Harris. Mais bon, on est ba congolais au baza ba yini ya Congo hein. Donald Trump boyebi ke akozongisa économie na nzela boyebi le seul président américain oyo bacentre na ye bazalaka ko-own ba esclave africain te. Cela dit que tous les autres là bozomona surtout ya ba demon rats bazalaki ba propriété ya ba africain esclave. Bozoyeba ke guerre ezosalama na est ya DRC bato babandaki yango ezalaka Bill Clinton et Demon Rat et bozoyeba susu ke Barack Obama le faux africain imposteur papa na ye ezalaka Franklin Marshall. Barack Obama ntango asala bacampagne na ye alobi oyo les États-Unis a soutenu Mobutu pendant 32 ans pendant qu'il ait tué son peuple. Mais apparemment ntango Barack Obama comme président il a fait 8 ans au pouvoir. À aucun jour il a mentionné DRC de sa bouche. À aucun jour il a condamné Rwanda, qui bâtit que le peuple congolais aillera tranquille, parce qu'apparemment il avait pitié de la manière dont Mobutu vous a maltraité. Mais on dirait Mawekimaki, maintenant que Mobutu n'était plus. Tolandi, hein? Il était au courant que Paul Kagame Azobatama derrière les rebels na DRC, il y a beaucoup de rapports en train de soutenir que derrière ces rebels, le gouvernement il y a Rwanda et Zalina Sima Barack Obama et Demon Rat, soi-disant un frère aussi. Never said a word. Tokani. Dans un lobby tant bozo kendo ko voter, bokani sale 10 millions de nos confrères et sœurs au yoba koufi sur le sol congolais zaïrois à cause de Demon Rats. Nalingi lobi tang bozo kendo ko voter botala comment DRC est totalement par terre à cause de Demon Rats. Botala wuta Demon Rats bazwa Congo en otage depuis le 17 mai 1997 jusqu'à présent. Bosala bilan. Tolandi hein. Boyebi bango baza sanguinaire, ils aiment beaucoup la guerre pour batuba kufaka, mais quand vous étiez sous collaboration, il y a les Republicans et Mobutu, 32 ans, il y a paix sans guerre. Même si on n'avait pas grand chose, on avait la paix. Toliaka fufuna bisona matembele en paix, bakosi bino pa ina ba demon rats ke bakoye la bino soso na ba pomme de terre, mais ba memeli pe bino guerre. Na est kuna biloko kolia ezalaka ebele na ba chou-fleur na ba pomme de terre. Mais si comme ça, c'est la 24 heures sur 7 on viole, on tue. Loba nangai okolia pomme de terre ango na kimia, okolia ango na kimia te. Okosepela na ba chou-fleur ango, okosepela nango te. Tolandi hein, poloko leki kimia ezali te. La terre doit avoir la paix. Lobi tango zokendo ko voter, kanisa ndenge progrès, ce qui peut force de progrès, il y a Chilombo, UDPS maltraite et théorise le peuple quinois. Toyebi bisonyo que le régime ya Chilombo soutenu par les Demon Rats, parce que les parrains de Chilombo sont Paul Kagame, Joseph Kabila et bien sûr Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden, parce que bazaba tu as El Moko, right? Et tout le monde a besoin que Wuta Chilombo allez sur place tant que votre sentinelle, et puis un sentinelle incompétent qui a échoué, même dans simple fonction, comme protéger l'intégrité nationale, il a échoué, même à une mission si simple. Parce que lui, comme Kamala Harris, partage la même idéologie. C'est quoi leur idéologie? D'ouvrir les frontières nationales et de laisser toute personne d'envahir le pays. Comme Kamala Harris a fait, batiki the southern border au polele, pona bainguna ba envahir biso. Ndenge Chilombo en complicité avec les Demon Rats, batiki est wana unsecured. Chilombo pesi
mot d'ordre na fad que bakoma na bango ba agent de paix, ba observateur. Et est est vulnérable. Dieu seul sait quel genre de personne bakotaka na est kuna. C'est ça idéologie ba demon rats. Baza incompétent et incapable de sécuriser les frontières nationales. Tomonango avec Joseph Kabila, tomonango avec Tshisekedi. Ezali ndenge na bango bazali ba barbare, tu as des ordres et incompétents. Les gens qui ne croient, ils n'ont qu'un respect. Il y a intégrité ou la souveraineté nationale parce que bazali ba barbare de nature. Toyokani na bino. Lobi tang bozo kende na urne bo voter. Bokanisa ndenge franc congolais est un monnaie ya buchanda. Les meilleurs des économistes oyo bozo wita 1997 ba yeli bino ba doctorat en économie. Même eux n'ont pas su comment tourner l'économie à DRC et fonctionner en votre faveur. Lobi tang bozo kende ko voter boktala bakolela nyonso bino boleli ba humiliation nyonso bino bo subir wuta 1997 et dites-vous c'est à cause ya ba demon rats. Ni tete Etienne Tshisekedi wa Mulumba mutuya Union pour le progrès s'occuper social ba demon rats ba socialiste ba tabuchanda. Le Congo Zaïre n'allait pas être par terre tel qu'il est aujourd'hui. Ni tete les demon rats, vous n'allez pas avoir autant de mosquitos, les moustiques, les ngungi, que vous avez aujourd'hui. Le lobo comme champion. Il y a malaria, une maladie éradiquée par les pays voisins, mais une maladie qui continue à être un problème très très sérieux pour vous à cause de l'incompétence. Il y a des demon rats. Ba demon rats. Balingaka, ba citoyen mboko bango bazali ko kamba te. Comme Donald Trump l'a bien exprimé avec éloquence, que ba demon rats balingaka le peuple américain te. Mamomulu ba pa ibsabino ke Chilombo comme son père batikala kolinga bino te. Joseph Kabila ne vous a pas aimé, que personne vous trompe. Votre demon rat la botiala batuna mutu yambe tout Tshisekedi ne vous aime pas. C'est pour cela lui il dort en paix. Pendant que son parti politique vous théorise, UDPS est devenu un parti qui théorise le peuple congolais. Chilombo est un tyran. Chilombo est à la tête. Il y a organisme, il y a des mafios, il y a des malfaiteurs que vous appelez ANER, une agence incompétente comme son chef Chilombo. Je vais dire quoi? Bolanda ki bino nyos, tu veux m'excuser Nazana Moussala s'il vous plaît. Bolanda ki bino nyos na internet qu'il y a les UFOs qu'on a retrouvés na DRC. Mindele bakoti na mboka. D'abord, personne ne les surveille. Bakitaka na aéroport Anjili na ba visa. Après cela, le gouvernement incompétent que vous appelez les demon rats a perdaka contrôle ou bien vu yesika ba mindela na bakendaka. Tozo zela ba ko bimsala biso su maladie mususu tosto mesana nde bongo basalaka. De toute façon, bakei kuna na forêt na bino bakutani na ba être moko to bengaka ya UFOs ba extraterrestres. Yes, il y a les extraterrestres sur le sol congolais. Maintenant, même ici aux États-Unis, counterpart ya ANR kozaloko la CIA bazali na tout document sur les UFO. Pentagone bazana ba document sur les UFOs. Ça fait partie ya kotala mboka, il faut petoyeba le contact avec d'autres mondes, d'autres dimensions qui peuvent menacer la sécurité de la population. Mais ANER, une agence si incompétente, n'est pas au courant que là où nous sommes en train de parler, il y a les UFOs sur le sol congolais. Vos pasteurs, farceurs qu'ils sont, ma prière n'a bien 24 heures sur 7, aucun Congolais a obtenu même une révélation spirituelle qu'il y a les UFO sur le sol congolais. Ça a pris le blanc, na ba caméra na bango ba kiko kutana na ba UFOs bande konanga bazatala mitu milai kaka lokwa ba UFOs to mona kana ba documentaire mi suminene muindu nzoto na bango eza
mikie on dirait zaka poso contre les mikuwa et puis baza couleur verte baza batubo normal te baza lokola lizard baza lokola les extraterrestres les iti to mona kana ba télévision mais biloko wana neto soki bokobenga bango ba être super biloko nini bazali dans vos forêts kota bakisangani kuna bazali sur le sol congolais à l'insou de soi-disant agence de renseignement national, une agence incompétente, incapable d'avoir les agents dans la frontière Yamboka, incapable d'avoir les éléments qui sont tout le temps en communication avec les chefs coutumiers, et les chefs coutumiers aussi incapables de voir visites étrangères venant d'autres dimensions sur le sol congolais. Pendant que bino bozo senga yezo te la bino passe à Congo, boye bakeawa boye, M23 devient moindre de vos problèmes, bokom ko cohabiter na ba UFOs bazali na mboka na bino. Vous avez un président d'Imenret incompétent, incapable de voir tout ça là. D'abord alinga kabino te et puis il faut s'en foudre. Azana pona ko protéger bino te. Tolanda moyen bokende botu na bablot batona so biloko wana baye ko lukanini na Congo. Moyen zalité tolanda pour ceux qui bozaki na gouvernement ya malonga ceux qui aner FARD qui bazaki bato malonga il fallait qu'il ba mona déjà ces activités là ba luka batala bato biloko wana baye ko sala nini na mboka na biso et qu'est-ce qu'ils veulent tolandi parce qu'il y a une raison pourquoi ils sont là mingi bakenda kesika bana na bango bazali ba biso loko baye ko luka na mabele na biso to kanisa kike tozalaka peuple de Dieu mabele na za bakoko na biso ko to komi ko za excuse me ba iti ba comme ko kitana mabele na biso je ne comprends rien tozolanda voilà ou les bozala kana ba distraction buzoba boye ba ki bozali na itis sur le sol congolais. Qu'est-ce que votre gouvernement dit ba kolobelo komo côté baza ben compétent d'abord baza ba peureux ba kenda ta kunate bo mona katang bakangine mona semi police azolo bon nom de Jésus okozwanga ite yo somono tie mutu menot yenda za na position vulnérabilité yo zolo bon nom de Jésus okozwa yo te what the hell to Hollanda tala nan batandenge wana eske ba ko kende kuna na zamba ba sala contact avec les extraterrestres wana ba beloko ni balingi même vos pasteurs botinda nan mukuna kuna makambu yel faraka mona yango wana ti Moses Mbi Kalambai Uliolu kakaba vaseline que nous sodomiza kabasi makambio kokeko yo mona kiteke il y a des extraterrestres sur le sol congolais les chantres mama Lor Mbongo bino nyoso boyembaka yezo hallelujah yezo la kisibino teke il y a une visite venant tebite ba uti wapi qu'est-ce qu'ils veulent la kisibino ngote baninga na Bible ba prophète na Bible bazalaki ata eloko elingi ya mabelingi comme l'Israël Nzamba zalaki ko révéler ba prophète ba kokende ba yebisi roi bino utaka ko boza ba serviteur de Dieu ba serviteur moko incompétent comme votre président votre agence en air boza ne loko ta moko malonga bomona kate mboka était envahi par les armées étrangères aucun chantre aucun pasteur a obtenu la révélation ba iti baza sur le sol congolais aucune révélation mais boyeli bato ba distraction ba concert ya bakalamba yawa po bomisa bato congolais pe lokola pe ba loka yo lingi ba distraction lokola likambo mosusu nzokande mboka na yo bato moko boye bazo ya wana qui sait peut-être ça avec la complicité de Chilombo bana konanga to comme on appelle to lobo Chilombo na ner ba yebi to comme on a ba yebi ça fait partie de leur plan hein parce que les 10 minutes na ba globaliste balala kambetu moko les 10 minutes bazali na maele mabepo na humanité peut-être comme on a bayebi et c'est ça l'objectif pour nefsa kabino que appointment ya Chilombo na kibokonziwana par les globalistes zala ki pona a Archer l'antichrist na idéologie na bango ba ko implémenter yango na Congo c'était ça une de leurs missions tolandi voilà so peut-être qu'il sait aussi matiki et salama bongo parce que ça fait partie ya mission na bango bazali ko sala mengai na lobeli bino bokota na internet bobeta UFOs in DRC bokomona makamna zolo babo fungola misu bobanda ko sambela en vérité lokola gouvernement na bino akoyebisa bino vérité te botuna nzamba la kisabino biloko wana s'occuper I don't know ba iti wana baye ko sala nini na mabele na bino balingi nini qui sont-ils
bauti de quelle dimension balingi eloko nini. Ceux qui botuninga mon avis personnel, je trouve que bazali démoniaque. Parce que dans la Bible, parce que c'est autant dans la Bible, hein, quand le bon Dieu a envoyé ses anges, ange bayaka ba melakisi polele et puis ba kolobelo ko ba yelaki ba pesi message mais ba oyoyo batana tete to kubenga bango ndenge nini ba kei bazande na bazamba kuna ba mi donc ba kitite d'une manière ba milakisa bona polele. Et pourquoi ils sont là? On n'a pas la réponse à cette question-là. C'est que moi je pressens les jeu, il y a des bêtes de ce monde, c'est que le système, il y a des jeux, il y a des bêtes. Et ben ça la bino. Je pense que Babylone quoi n'est outil na ba dimension où ils a désirabilité. Ça c'est ce que je pense. Oui. Et puis ndenge na monika la logique me dit que ça ndenge wana. To landi hein? Donc bosambela, il y a solo botika ba comédie, nzamba révéler bino qu'est-ce qui se passe. Pendant que bolali boyebi histoire wana ya Bible te butu Joshua tindi ba janaye ba kende ko se renseigner na mboka et ils ont négocié avec la prostituée boté. La femme peut représenter l'église, la femme peut représenter le Saint-Esprit, la femme peut représenter Dimen, Tolandi, voilà. So vous voyez que on peut regarder ça aussi que comme l'église n'a déjà corrompu. Yango bomoni quand ces contacts étrangers, ça la sur le sol congolais, aucune église n'a eu révélation, aucun pasteur congolais. Vous n'avez pas de pasteur. Tolanda, quand ndenge bozana chance ya kozala na ba politiciens te, tous vos politiciens ba demon rights eza ba aventurier ba talokuta balinga kabino te. Aucun d'eux est capable ou prêt de sacrifier même sa vie à bundela bino. Bazana mite manate, ils n'ont pas ce courage là, baza kunate. Tolanda and Mobutu atakuto bofinga boboya, Mobutu abunda bitumba pe pona bino. Oyo yo bondima oyo sipe faje ba attend. Aloba na bino ayeba tandingi ba manipula kama nani revolver te. Teokane siko ya yo katalo kito masasi siako pakata mbango akimia ke atiki bino bobunda makamna bino moko. Ba iti baza na mabele na bino. So chilo mbokala ta ko kima sundel bino na ba iti na bino wana boite. Yeah. So les Congolais qui sont ici aux États-Unis, s'il vous plaît, je vous en prie. En tout cas, Bo Kanissa Zahir, Bo Kanissa, tous les points que je viens d'illuminer, éducation à Bana, bafoué, économie zaïroise, par terre, l'insécurité, Nambo Cannabis, le pays envahi, rien ne marche. Le peuple zaïrois est théorisé par Chilombo et son système. Na sengi bino qui beau voter, seul vote, ezali nanzela, that makes sense. Et kozala Donald J. Trump. Comme ça, a clean the swamp. Asi la nana mupepa ba voyou wana bazana centre ya Africa, autrement bobenga ka région de Grand Lac, aussi la nabango une fois pour toutes. Ok, bande konanga na ki lelo ko umela mingi te. J'espère que lobby nous emporterons la victoire. Je suis confidente que nous emporterons la victoire au moins que ba 10 minutes baluka ba tricher les sous ndenge ba mesana po ki moyibi ezana nature na bango. Koloka bato eza na nature na bango, lokuta eza na nature na bango, ceux qui botienga itembe botala kaka Chilombo combien de fois tala kabino lobi lisez bien mes lèvres mazo buka bino lokuta et puis en français. OK bande konanga ezala ngai mamuluba, I love you all, bye bye.